asali le retard to baza face na biso o baza na FCC ba ennemi na biso ba ennemi appelé congolais baza kotala muto so ba monde que no zo ko bango pression baza ko créer ba technique ebele pour na ko rendre biso bouche bée ba nazo ba tanta bana mukuna est-ce que pena pour moni mutaka la o balakisi na ba téléphone wana ndeko ndima lo linge kweya et bon au boteur na ba porno beaucoup ya nango te mukuna azali victime d'abord il y a chantage à FCC parce que mukuna dit des vérités oyo na FCC za ko simba ezo pesa na minute aussi so za na muto za ko bank sa FCC na obisa ba vérité na bango le mukuna azati la meilleure façon pour ça il faut bisa ko bisa ko ridiculiser pour ça mbisaye et c'est de là moi je me dis que vidéo wana eza vidéo eza monté té oh bah ça là non ils ont montage tout ce que vous avez montage té et ça vidéo ils allaient vrai mais après qu'on a la vraie langue et après par contre moi je sais que je peux dire au pasteur Mukuna na bosso na politique que non té la vidéo les vidéo montée ça monté té senga bolimbisi na peuple de Dieu au bazali RT na sensibilité ba image wana peut continuer combat aux anango mais politique n'est en gauche il y aura des politiques ça m'a alléluia mais non. Et bon, comme mon été le monanga bolbani. Oh, parce que n'a pas la finger à vous avez un projet? Non, ça que n'a pas photo. Non, ils ont bon côté ça que que non, nous sommes victimes d'une, c'est-à-dire victimes il y a irresponsabilité sur tous les plans, sur le plan indicationnel, sur le plan moralité. Et puis ça yo mon et amour qu'on a côté mi boy, batini le vidéo il y a mon, il y a été le mois na yo. Là est venu pour une aventure ici là. Mukuna azali victime parce que il s'est attaqué na Kabila. Mbongo baza ko réclamer que non bazo ki soki nini. Eza mbongo ya ba congolais. Ce qui est vrai, Kabila en venant ici, il n'avait rien, il était nul. Les lorsque FC za na mbongo ko bana ko manipuler ba to ko sala ba pona ba to za mbongo na biso ya Congo. Papa roza na aza papa na ngai ba ju motakli ne ba ko sambisa ngo boy. Ba boso ni kaza na famille, aza na bana, aza na belle fille, aza na ba belle aza pe na belle famille. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre service. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Voilà, Refizek et mesdames et messieurs, je suis Nabino, bonjour et bienvenue une fois de plus dans la chaîne Nabino Mouneno RTNC Nabango. Alors je dis un grand merci au pro Tracy Mbelenga Pro, je dis un grand merci à toi Glody Dasuka, la mignonne. Pourquoi pas dire un grand merci Nabino Pebala Nabiso parce que grâce à Nabino Nabiso Bazeke tout ça en forme, clan de spécial Nayo Madame et grâce Mandela, Bisika Nusuzami Wambote Bele, Yaouli Moucheni, véritable code mondial, venant à ça, mon coucou, mon fini quoi, Chang Moté, mais même coucou, Bisika Nusuzami Wambote Bele. Certes, n'a pas nanga bomoni déjà bit émission na ça la bino na batak nanga bo comprendre déjà mutu naza ni émission lelo alors nazo senga na yo gloire za kese à qui aussi j'ai dit un grand merci vimbisa chanfongo nanga bat ba mona Julio Mutoto na ndeto mekampe ko simba ba si Jean vous allez moi belé obo qui déjà moi avant vous na batak Julio Mutoto bonjour et bienvenue na Elenga Congo. Voilà, bonjour, bienvenue pe karana yo pende konangai, merci. Na bande ko bazami de partout on a vu à travers votre chaîne Elenga Congo pour Elengde Vandiawa. Mituna yo bien ngai. Pejilo, je déclare cette émission ouverte. Na bandi mbala moko. Muku na sali biso nini? Jilo Mutoto, muku na sali biso nini? Muku na sali asali le rota.
Nalinga s'expliquer un peu. Tantabana mukuna est-ce que pena pour moni mutaka là balakisi na ba téléphone wana nde kondimano linge kweya. Et bon obotaka na ba porno bokoya na ngote. Bango baza wasala nzambe ta. Malembe na okoma. OK. Pour moni mutaka là wana na vidéo na kacha mutuka. Bato bakomi kaka mukuna sali biso pasi. Mais botala ba porno ebele non? Non, je ne suis pas dans ça. Tomatamwa débat. Makamozo le kanama mukuna bato ba comprendre ba anglais nango. Mukuna azali victime d'abord il y a chantage à FCC. Parce que Mukuna dit des vérités oyo na FCC za ko simba ezo pesa na minute aussi so za na mutu oza ko bank sa FCC na obisa ba vérité na bango le Mukuna. Azate. La meilleure façon que ça il faut obisa ko bisa ko ridiculiser pour ça mbisa et c'est de là moi je me dis que vidéo wana eza vidéo eza monté té. Oh batba ça là non ils a montage tout ce que bouzo ils a montage té et ça vidéo ils a livré mais après cause à la vraie nango et après par contre moi je sais que je peux dire à pasteur Mukuna aza mutu moko tout son gorza lobby na boso na politique alobi la que non té la vidéo les vidéo montée ça monté té senga bolimbisi na peuple de Dieu au bazali RT na sensibilité ba image wana et continuer combat aux anango mais politique n'est en gauche il y a aussi politique ça m'a alléluia mais non et bon je comme bon ce que était le monanga bolobani oh parce que ngape na finga ka vous avez un projet non ça que c'est pas photo non ça bongo teza que bato baza en face na biso o baza na FCC ba ennemi na biso ba ennemi pour congolais baza ko tala muto so ba monde que no zo ko tcha bango pression baza ko créer ba technique ebele pour na ko rendre biso bouche bée mais non pour que tous à la RT na biloko wana alors nous tous bongisa mitu na biso bongisa mayena na biso mais d'une part étant que Mosali Nzambe ça passe pas bien sûr nazomission non mwasima 2020 tobandaki na mutakala ya ba pasteur ebele bimaki wa 2020 to moni Moïse Mbiye 2020 to mona ya Moïse Mbiye peut-être bato balobaki za ki tricage za ki montage mais ya Moïse Mbiye il était aussi cité parmi ba bêtises ya mutakalisation to mona chantre na biso oyo nani Michel Bakinda toujours ezo balukaka tout ya baluba qu'on comprenne quoi par là baluba ils ont un rapport nini. Exact question qui m'ouloubate, qui me congote, qui nous soit que non, nous sommes victimes d'une, c'est-à-dire victimes il y a irresponsabilité sur tous les plans, sur le plan indicationnel, sur le plan moralité. Et puis ça yo mon amour qu'on a scoté mi boy, batini le vidéo il y a mon, il y a été le mois d'attendre yo. Ça dérange. Basali Nzambe, mon mobile les arabes mon qu'on a été, béni l'esprit de mon amour, était le mon aïe non. Aujourd'hui, mon mobile en masse un jour et tel mon peu va publier en non. Parce que la biso blog non montage. Oh c'est important les animi. Pourquoi balingi ba même biso na ba futilité tandis que coronavirus ezali wana. Pourquoi ma biso na ba irresponsabilité ba fait tandis que tout on a besoin de maï courant. Ah peut docteur mora bimi sous na machine kuna azana kisi ya sida na coronavirus. Oh makamu tout on a besoin de ngona. Ah bon? Ana kisi coronavirus. L'heure est venue au aventure ici là. Mukuna azali victime parce que il s'est attaqué na Kabila. Mbongo baza ko réclamer que non baza ki soki nini. Eza mbongo ya ba Congolais. Ce qui est vrai, Kabila en venant ici il n'avait rien, il était nul. Les lorsque FCC na mbongo ko bana ko manipuler ba to ko sala pour na ba mbongo na biso ya Congo. Gilles Mutoto, est-ce qu'on a la preuve que FCC ndelingi ko nuire Mukuna? Est-ce que prévoit Nizali parce que comment na bango mi balé na kati sa voiture? Bazaki bango mi balé déshabillé totalement na kati sa voiture. Donc il aura repang en place on les a la guité. Ba ko tchela Mukuna piège par rapport à quoi la fille déjà na kati sa vidéo wana déjà na Mukuna ko la ko pesa confiance à Pongi. C'est que ba ebani malamu. Est-ce que tu as la confirmation que FCC est sima ya maramboyo pour publier vidéo? Non, ce qui est sûr que dire que Eza plein FCC oui parce que Aza coaculé bango na ba émission et Marambaza Koloba Eza véritable peu vérifiable. Dire que la preuve est tangible que non Eza FCC non. Mais sur le plan intelligence on comprend que non 1 plus 1 égale 2. Preuve année, t'as l'émission sur ça qui n'a jamais regardé Samba. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, on a une émission qui a signifié qu'il y a un
C'est important, ils ont été que non, à la victime, ce qui n'était. C'est la politique. La politique, ils ont monde à Cuba. Bon, tu es dans le plan politique des côtés, tout travaille dans le plan spirituel, et tant que bas chrétien, tant que tout le monde a bien bongo. Conformément à verset biblique, le dit que misala tokoye babango, na misala na bango. Tokoki ko dénoncer beaucoup na, ko juger mais ko dénoncer kazali pasteur ya lokuta, selon misala na ye. Bateau, ils ont un bateau bazomona mukuna c'est un super personne, un super humain. Mais ça mutu ti. Après venir bomoni nzoto na e. Après ngidi vie. Otala ki vidéo ngo? Oui, naza na téléphone. Takala ngo zande. Ça c'est quelque question ya tayo mo. Eza ka ndenge zalaka ti. O eza mutu ya eza komona te mutaka na yeso eza ndenge soki eza ndenge te. O eza mutu eza que esengeli bato bakombenga basali ya nzambe batambola limemia batambola ko banga moralité monde babloko wana mukuna so azaki lokola bato wa mutu pamba engeza problème te mais eloko eko RT eza mukuna azana renommée moko boye pa aza évêque ya ba église ya ACK tour na Congo mo sur le plan monde. Non seulement ça mukuna za mutu oyo pe azana mon autorité moko bo parle na kan baluba. Mais le mal n'est que le fait au salami ils ont fait surpasser même intelligence. C'est-à-dire, on a tout moni. Et bon, tout le monde a raté. Bah vidéo va passer bah te belé. Nakati on eza na part ya hypocrisie. Nakati parce que déjà tant que pasteur a terminé la chair ya roté biso que tout ça la éco beauté, tout ça la to ibaté mais yé moko na coulisse baso ça la blorona. Quelque part ils sont des hypocrites. Bon, nga comme na kotaka na débat peine avec les pasteurs, moi je n'entre pas pour na kimara domaine non makasi. Bible obini que non nous jeter mais yebango nous avons des gens au benga ba pasteur pe belé bazo sala ba délire ya makasi. Ba délire ya makasi belé ko violer bana ya batu ya basi, ko violer bana batu ya mibali, ko bebisa mabala ya batu. Bana minga ko bandoko ko ba pasteur. Tu vois? Ba pasteur ba libiso makambo mo belé ya mabe. Et c'est important que tu vas tirer les sons mingi na makambo no sto komona montel ba pasteur ba ceux qui peut mboko za genou et ça na trois obédience o eza konyokola o eza kosaki bato ba konyokola na mboka na biso et bato na ba pasteur ba musicien na ba politicien bato misa to na ba mboka na biso nde bango wana banani ba pasteur ba musicien na ba sali wa mingi ba sali ya nzambe ba musicien ba osani na kati ya makambo. Mais bato ba bebisa biso mœurs na musique c'est qui les musiciens non et les politiciens mais bato ba ma corruption ko yiba mbongo lokola ba musoza na makala kuna pasteur mais au monde qui bakangi muku na mutakle. Voilà, je pense que Yanani ya fa patisi bo mta pasi ebimi non ebimi te na lobi boye ah kaka muku na mte longi style bato mta pasi bon so bo monsieur frère Patrice na mukuse bana nzambe boza jamais mono za pena mona nzambe parce que moni mutakle ya pasteur na yo ne kondima na ekoya c'est que zo ke église pour na pasteur pour na nzambe te mais pour na bandimi pe a seka ba ko démissionner ba ko sa en place mususu parce que déjà leader na bango a foutu na ravi na ngate. Par rapport à fait au tcholeka ah ba tchoka bakanyi mon antemi mais ba piller les sous ba policier sous ba piller biloko na ye tu est-ce que ça logique biloko bon ils allaient qui pillage dans comme antemi ils allaient qui ils ont fait du n'importe quoi mais c'est grave. Voilà, merci beaucoup. Un mot de la fin et message clé. Un mot de la fin. Bato no sobakolandanga bakozala heurté na makambo na lobi na sengi d'abord bolimbisi. La mi balé ezak kobebisa bondima non te parce que moni mutakle o bazo basoki vidéo monter ya mukuna. Non. C'est important te. C'est important to tala bonzambe. Na royaume des cieux moto okende mutu to resamba devant juge na na dernier jour yemoko. Bolon a biloko que non moni mutu ba eza na ngaza mutu analyser ngo na moni ngo na importance mais sur le plan ya moralité ça choque. Ça choque parce que c'est une notoriété. Mais maintenant, c'est là la classe politique à l'élo. On se trouve au monde à l'élo. Et la classe politique, la sanction, ils ont été pris dans le bloc à Bongo. C'est regrettable. Quelques salutations. Exactement, papa. Voilà, merci beaucoup. Je dis un grand merci au professeur Mbelenga. Joyeux anniversaire et pas fait dans le Congo. Libanga monnaie ne penait à Mbotama et là, Moukoulou tout quoi.
nga esambe na seka siko esengo eza te par rapport à nini nga eza kimbangiste papa siko esengo ekozala te par rapport à nini kimbangiste na esprit na idéologie esengo ekozala te par rapport à nini esengo te mpona soni te papa okozala na age ya papa na ngai bazwi motakli ne bakosambwisa yango boye babosani aza na famille aza na bana aza na belle fille aza na babelle aza mpe na belle famille. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais ete ya mpe bapasteur batikali kozwaka bandimi bokenda na bango na mituka bazoteyama te, merci beaucoup. Tracy non seulement ça faut ba que non ezali kobeta na musique ya chiluba na kati ya motuka ah bon fia na beli nzambi wani Voilà, Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka, la mignonne, je vous dis un grand merci. Et quant à moi, je vous dis bye bye. Gloire d'Aké, c'est Montréal. À très bientôt. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre